Olha, mas a gente olha, não deixa, não a gente, olha, não a gente, olha, uma carisma. Olha, nessa deuxième gâteau. Quero mais um pouco. Mas eu não passo com a caca. Mas é na barulho. Pastel. Zera.
c'est de manger. La salle là, évidemment, on lit. Surtout à ton non déjeuner pour toi à ton surtout à ton tout la moka. Toi ton tout la moka. Moi, ma belle, on a déjà mis souvenirs, on a été soutien. Sans soutien. Wow. Ashiwawa. Madame na bino zangi loko ndia. Bipsa ya. Aya place naza. Kotsai. Nkote ba pese loko ndia. On ça la soin solaire. Non tu appelles ko la mukato atongo. Bino beaucoup me sopo quoi. Surtout à ton donc au déjeuner. Non la c'est nous bana hein.
ata na tiki pe aiza ko ba congolais te boyo chelo poison ata pe na tiki ka bo na kila kisebino libanda na zonga na ndia kaka foundation damage is serious. Cracks would start here. It soon appear here. And here. Don't let foundation damage jeopardize the value of your home. Consider it these doors. Or something doing that investment. The foundation repairs first program and Sabino. Alors Sabino. Mtu Simba Blue na mazake. Bomoni tocho la muka biso la muka siko bomoni bokati nga déjeuner nanga bikola la kisabino biso la muka siko donc tocho la muka biso ucho la muka donc yeah. Donc toi place monter c'est normal. Pour bâtir musu ba ko melanga o héros terre la uti ko la mukande. Donc dès na déjeuner boye, on se la ba yo zwanga na kesa ba course. Kongo so chiki boye ba cheli au poison. So chiki boye ba cheli eloko mabe. just launched its largest rocket ever, but not everything is very tough for it to come. Everything you need to know about the launch of the rocket structure. Engineering the chances to it. One, two, three, one for that off the way. Now Japan is getting ready for the holiday. But I sound like that. They can have the huge selection right now to savings over there. You'll save $400 or more without your store. Remember, this shop is this. Yeah. Moteka international. Moteka international, zoteka te.
Tabita Makengo mbote bato batika kokosa bino awa na poto ata oza monene oza sincere olia biloko nyonso eza na vitamine. Vitamine nyonso eza na eloko ekontribuaka na nzoto ya moto. Bapekisaka moto kolia ata toza monene. Bapekisaka moto kolia soki basali examen akomi obèse. Nde babandi opekisa biloko ya vitamine. Mais tant que oza na obésité okolia biloko ya vitamine nyonso eloko eza na apport na santé ya moto na miku ya moto. Donc je vais manger jusqu'à nana dikubi mo azali boso na nga aloka Kevin Issa ya pembe zana lakisa bino bozala za kiniba osela na lakisa bino bosela ali boso na ngai aloka Kevin ya pembe sikomba na mwasi aza koto mwasi na nsima na ngai azwa kafe na boya sikoyo ya mona na filme mbani na ye mwasi na ye bayau ebongisaka poso omoniki na meli ti na meli miliki te na meli te rouge mpona linga yango te me nyonso ya vitamine naliaka kwaki songi oyo lokota moni kwaki songi na kwesi eloko sorry Mzee moni binyo bobo msanga moni batoka ngai Ntunzi makasi maifuna lia de yao natondi perike eza perike ni oluka perike ya moderne ni chouchou na komela nga zela ya natala no maoya natala na soki I'm coming follement à côté à Nebsio américain mais tu n'as pas mis ça là natala soit pas on a la Sabino ça Seigneur Zana kabelo lingi ndeni Ntalingi kabelo ngo wapi Na ozo logo bona zonga
Yes. Yeah. Ayo sela ngashamba. Senze fungula sikati. Mtosengi kabelo wana. Mtosenga kabelo. Makongola tika ya mtu shamba. Like sasa. AVC. Komela nga. Plus this. Komela nga na. Soit benga nga. 646 220 90 47 646 220 90 47 soit tu komeli nga na WhatsApp nango na sai là. Pas futa mto mbongo ngosani. Ngosani. Na moni atuni nga pété pour air mon pétage ya nga so atuni nga. I speak French. C'est là. Na bosani yo manaton fona fute. Na fute bon mon na zo elobi ba chips. I pay. No, it will be all. I pay. Okay, all right. Yeah. Cash on card. Visa, Mastercard. Master. Oh. Pin. Repeat. No pin, sign. You need to sign. Thank you. Yeah, you're awesome. Merci. Kevin a gentil, Kevin a voté le pour qui a.
Nana ba robe nana ba robe nana ba tissage naza nango en Amérique so oza nango besoin contacter nga parce que nasu na mikolo te funa ke France funa ke ndarena la robe eza là on a des sortes, il y a liputa et puis il y a bazin. Donc soza en États-Unis otinde ngambo na kashap to na zel na chelio na eta oza avana longwa pour le tissage écris-moi omelanga siko chouchou na Texas ya Pepe Kevin ake Pepe ake na yo ake na madame ne pe ka za lokwa Maria mais na ebite so bango pe baza miyibi intimité po ani na ko banda makamna na kimia te la sisi na kimia sake na chuba bato aza matumbo liboli bisanga ba puchiniste voli bisanga molimo matumbo leleki nazaka na esprit wana molimo kisasa tissage eza net onga mona chena mutuna ite zo ke so kantie moi banda bakanganga tissage eza ba robe eza ya na aide on a démarche aux États-Unis pour samsanga ne ba samsa Kevin Muyibia États-Unis ba yemba na démarche te parce que suka nango osala kaka interview na consul mutu ndenge yo osambelela a décider peso visa ou pas nga sala ba tu démarche te nga na mimaka batu nde a côté si visa na ambassade a pesio visa pour nga na mima yo on sait le démarche ba ça la mutu démarche ambassade des États-Unis oyo sambu sabato ati ba ko ça le démarche nyonso complet tant yo comme en ambassade kuna ou répondre no bien te ba pimeli au visa après leki ba comme sambu sangande bo sambu sa Kevin est-ce que ngambonga visa nzoka yemo ka sala interview na mabe ba pimeli visa malheureusement na ida na ba tuté pour na États-Unis na ida ba tuté na belelaki bato bobeta DV loterie na compte à fondation na ngezaki gratuit bazo betela bata partir à New York au félé bato babetaki gloire à Dieu dans 4 mois awa publication ya DV loterie au banda so ibazui bango wana nde na koyede bango na démarche pour ba voyager parce que bazui na DV loterie donc na ida na bato na DV loterie te malheureusement vraiment na ida batu na visa te visa nyonso na ida te ba congolais bo bebisa déjà mitema batu ba ko aider yo moko so sali ba erreur to za ba document ko ka to za na relevé bancaire kilote après yo panza batu sango na pesa kimbongo nanga basali nga boyo liquider batu pona ba 2000 na ba 3000 dollars jamais
nayedaka te akende na ambassade ambassade eza na ambassade eza juste na gare centrale derrière Sainte-Anne na nsima Sainte-Anne omona ambassade États-Unis eza wana so komi na ambassade États-Unis obi na olinga na sa démarche ya visa baopesa yo baprobabilité nyonso na badocument nyonso oyo okotisa na ambassade soko oza nango oza éligible ntango okina interview consul soko amoni oza éligible apesi yo visa soko oza éligible te bye bye. Donc so olingo ya États-Unis kende ka ambassade nde epesaka visa agence te agence atopesi mbongo suka nango okende faire face na consul soki atopesaki $5,000 na agence ezalaki te kokozwa visa agence akosalela yo badocument nyonso baprise en charge bainvitation mais so okomi epa consul oyeba osola te reye mbongo nyonso odepense ke mai yango na conseil ya bato bokende Schengen parce que Schengen basalelaka motu dossier Schengen baosalela yo dossier mais États-Unis il faut samba na consul alors soko convaincre consul te bavire yo mais Schengen so oza na barelevé na yo oza na badocument de travail badocument de commerce oza na mbongo na yo na banque pour Schengen mbongo na banque nde baovérifie kuna soki oza na mbongo soki esalaka baentrée sortie banque deposit te lokola ya benita te banque oyo okotisaka obimisaka okotisaka osalaka baachat ofutaka bato soki bamoni yo oza crédible Schengen aopesa visa États-Unis bamemaka bapesaka motu basalelaka motu démarche te ndeko yango baoescroke bino mingi kende na ambassade kende kotuna kuna ke na ambassade otuni oyebisi bango nalingi nasala démarche mpona États-Unis c'est mieux. Yango monaka bato bokoma okanga bato balokuta na sermon nga moko conteneur nesali 8 mois conteneur asangisi na motu te ya ye moko esali 8 mois asa fungoli magasin abandi daya na kofutela magasin mais biloko ekomi te aokanga na moyibi baréalité nzela moto ayeba yango te donc nalingi nanga te nalingi te ata nayebi nakolakisaka te nakosunga pe te donc yo mikendele ka na ambassade kuna baolakisa yo nde nini procédure okosala boza bato boyaka kohumilie bato mpona bambongo mo ezanga mutu na makolo ntango oyo osenga baede yo oya na boboto ntango yo moko okende pa consul kuna oki oloba makambo ezanga mutu na makolo bapimeli yo visa oya nango na TikTok napesaki kutu mbongo na ngai aesikokenga mbongo alobaki na ngai nakozwa visa elelelelele nde Kevin azosambwa yango nga na eda asu congolais te eza pasi na ede congolais ngai ata nayebi eloko wana eza $1 place akozwa yango yango nalakisa te oyo bosalaka na réseaux sociaux awa bopesaka biso mayele epuis bokomisaka biso mitema mabe parce que so lelo bato bozwi courage ya kosala balive bosambusa Kevin parce que akangelaki bato conteneur parce que moto apesa ye qu'est-ce qu'on appelle escroc Kevin aza sur la toile mwasi na ye aza sur la toile est-ce que aza na facilité ya koescroke mpe motu mbongo donc nga sarap na nde naza boye nakomi mpe na makasi ya koescroke bato me nasambo eti alors bato lora bana ba mauvaise foi na bango ça sert à rien ya koede moi je n'aide pas nana bato ebele so akomeli nga na yesake fako beta dv loterie ezobeta ofele tobetelaki yango bato ofele soko ozwi tokobengo mpo ozwi mais ya koede motu na osala procédure wana te donc ndeko na nga kende kaka na ambassade kende kotuna soko osalaka oza bambongo na yo oza banke na yo costo baopesa o visa oyebi mpe kaka koloba mpo aire moko bango mpe bazalaka na bankimpi okoza oza mpe na mbongo no na banke mais so oyeba oloba te baopimelo donc fo oyeba mpe oloba
ata dv yango mpe fo oyebaka koloba neti bato na betela ye dv boyebi ke eza na bato baganya na dv me bakomi na ambassade bapimeli bango visa koloba na dv ntango babetelaki yo otya bana misato okei loka bayebisaki yo ozwi baki olekisi na interview okomi yo na bana 7 okoti na bamembre ya famille batalika alobaki alobi be refi baboyi me ozwaki na dv mokoki ozwa visa états-unis te états-unis kuna eza mpe motu ifo esala Schengen eza plus facile wana consul okutana na ye te okenoka capture na dépôt ba dossier c'est tout basali yo ka dossier na complet ya bien akotiseli yo moteki na oya mboka na yo na oya mboka na yo situation ya 2 ans 2 ans eza mpona ba ancien voyageur apparemment nayebi te so bapesa na ba nouveau mais apparemment 2 ans eza mpona ba ancien voyageur nayebi te peut-être bapesi mpe na ba nouveau 2 ans c'est beaucoup so bapesi yo 2 ans presque mokanda na oya na janvier quand eza na Abidjan nana visa na ngai ya Abidjan à long séjour ouais nana visa ya Abidjan déjà naza na visa na ngai ya Abidjan makoso moto asalelanga arekomandanga asalelanga invitation arekomandanga na ambassade na bango nakenda kozwa visa naza na visa na ngai ya Abidjan perika milai combien de pouces nana robe ya bazin nana robe aliputa ba mama boteka ba mama boteka ba mama boteka bosala quelque chose mois ya décembre novembre décembre eza mois ombongo esurkilaka yekola ata kosala bagofre tia ata na porte ya ndako te kaka boti kozelaka mobali asombelo mafuta asombelo parfum akangiso suki oyo okoma kubuka et puis moi si soko osala kodebuyaka na yo mobali orespecte yo ata ozelo bambanda me respect oui parce que yo kati mibali bapeza biso ndeni mobali abanda na kopeze mwasi otalake sara ndenge azaka wana so nabengani na ndako na nga akokoki ovanda na famille na bango te aotelengana ekomi de aclé ponda aza wana asalaka te nga nefuna somele mafuta ekomi clé donc mobali akosala bêtise ne mo libanda yebi ke okoke te mpo wana esika oke te naokela bino mawa bato boyaka okoma awa Karina lekio na nini bopresizaka ti moto ata na carte bancaire te ata ya kosaleka moto moko okalinga gofa wa tikanga na osola masolo na ngai important awa na oconscientiser ba mère bakopa oteka biloko oteka eza ebele ezala oza na Amérique ezala oza na Europe ezala oza na Kinshasa okosteka biloko mosu apampamba na omona yango na Amérique omona yango cher oyebi bamayaka na biso wana tozalaka nango bamayaka mo ezala omoi so ovai neti na babar bana mo baeleka na babrasela bamayaka ba mibali baoteka yango $150 150 mais bana na salité wana bateka batambusa na banjela ezala nango ba 10 000 francs ba $5 ba 15 000 donc mbongo eza partout zara na vision ya omone lo oni okosala ekotiselo la donc c'est un peu ça
l'état baosala mpe chambre tosolaka na biso. Donc il faut oteka, il faut ozala noka na vision, hein? Vision kaka ebele tobanda formation na janvier, il faut ozala na vision ozala na États-Unis, ozala na Amérique, ozala na Kinshasa, biloko koteka eza et puis epesi yo mpe mbongo. Nga nde naza na besoin nazwa visa te nake Chine mpo nasomba biloko nateka. Moni mbongo na nga billet oke Chine nakosalela yango mama na business ka na Tshombo. Nakozwa pa avion te mona nakenda su Dubai nakenda te na komanda nyonso. So na lelo nyonso nayebi ke na komanda ngo na otinda baki otika ngo pa mutu tel ochela nga na maye ya. Donc business ezaka te il faut telema ola muka o déplacer okende. Yo mto komeni ngo bifu Karina lekinga na nini. Ngana na ya na France ça fait 6 ans. Ana Haïti à France te. Ya misuki Belgique te. Ngana na Haïti Amérique. Ana Haïti Amérique. Nana business nanga légalisé na Amérique. Tanto ba no ranchato ya aussi sabino ba aventure. Tiens là sabino business enregistré hein. Pour business ya na on a prompt. Haïti ndé. Et on a prompt l'accent. Posena. Nga sono sa ba live nanga na salaka plus pour na conscientiser bato. Et non pour na oui que banana na hôtel on a évité que piscine ya la na kombo aye super. Ah. Mais habité et puis dans les cas dans les cas on a mon on aura période na qui parango ta na qui parango te je crois 6 na carte Moni ID nanga chongo na musika zila o certificat nango na la sabino ra ID bon nango carte pe na la xate mais la sabino photocopie à carte te na la sabino te na la xate kongola mte amabe na la sabino kaka bon moi ndé na enregistrer ba business nanga Oh, kutu chaîne nanga na la sabino kala ba document business nanga isa de yana Kinshasa tout on enregistré chaîne na moni bwana numéro ibate donc yango bomona sarato la télévision bomona na enregistré yango pour 10 ans bomoni 10 ans kolo chaîne ngayo kombo nanga non complet nanga ngwana 10 ans ba yeb sabino na enregistré yango na passeport te na ID Amérique yango ID type driver license. OK? Donc mutozo balanga lekinga wana ata na papier moko ya Belgique ezate. Donc na ba document. Et puis liko na ngona bati sur adresse. Adresse au boîte aux lettres et kokuya. Na bakisi yango na kota na janvier. Donc janvier faut na zonga awa. Na ko installer biloko ndako. Autant batindela nga droit de licence nanga yango. Moni kombo nanga sina kangi numéro bo mona te. Donc mutu bolo bananga na bandeko to nende moti. To ana ta game moti donc ala mwana. Alekini nga na buzoba. Mwana. Abna mwana.
amwana na nyonso bon tozonga topangana tocola moke na bongama ere ekoki oza na bakestion otunanga tunanga wenje olingo otunanga nini makambo na bino ya bamituka na bino etalinga te wapi ye wenjama aza na kestion otunanga ongo otunanga nini ah non déranger bato hein c'est aka nazonga na chambre wendi zela 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 nazonga na chambre hein pokuna na déranger bato bon tunanga wapi Ça va? ouais ça va Nadi boye. hein Soki otie voiture na Dubaï. ouais Mon ayebi ah dans un aéroport, j'ai un peu problème de connexion. Je vais être rapide. Otie voiture na mai, bayebi que non et comme dans un mois et demi. Au pesanga montant $3,800, d'accord. Nayebi que non na mbongo te. Mais c'est la commune na kin na tinde là. Na commune na kin na sali 10 jours na kin na zimbongo na tinde lio. Au total, na 600 bon on a juin, na pesa le rôle à $3,400, $400. Banda wana, na tika la ko manquer au respecter, na tika la ko déborder te. tata mbongo ngo ndeni opere ndambu ndambu Hein? osalaki mabe Yoka. Yoka. Ngana e contrat ezaki na pesa mbongo nyonso te. Ngana e contrat ezaki na pesa mbongo ndambu. Vous comprenez? ouais Soki marchandise ekomi nde na kozwa mbongo na silisi. C'était comme ça. Si autant que nga naza femme d'affaires so beti cop mo boye omoni ke ozwi mbongo au lieu osala na mbongo ano bitena parni yango déjà na bomba natinda déjà omonaka ere eloko yango eya okoma naza nga na mbongo sur place te ako namona na mwa ndambu na nga natinda yango nazali na braza nazwi mbongo natindi marchandise esali 9 mois ekoma te nga kutu na ngai na ya oloba na TikTok te eloko vraiment poussé nga na ya na TikTok c'était quoi omoni déjà so bosala business na bato mutu aza na liloba moko te ozo comprendre et ça la ezaka un peu louche si tu vas chez Kevin te dit eza na voiture moko eza na sika na kati ya voiture wana na conteneur ezo compliqué biso po na douane eza lisusu na ba maman moko boye en fait papa dit ba maman eza na bato mususu batiaki biloko na bango na kati ya voiture wana mais nanu bapesilisi mbongo te yo kaka nde mutu osilisi mbongo tika na $400 soki na ke pas douanier yo kama loba douanier na ke pas frère na nga ye pasala mama conteneur na yebisi Joël okoko pesa nga formation ndeni eleka ayebisi nga lo liboso ayebisi nga kende kosenga ye belle na place ya belle wana nde okoyeba esika place conteneur na yo ekomeli nazongi pa Kevin nayebisi envoie-moi le belle aosala nga gauche droite un an wana ebimi de louche na ke pas douanier nga makambo belle wana na yebi yango te va demander à Kevin Kevin ayebisi nga boy na bakisela ye naza na babiloko wana tout na téléphone nanga je ne peux pas envoyer ça sur le réseau natindela ye lisusu $1,000 nga nayebisi nga natika na $400 na $1,000 lisusu ya nini oyo nga wendi na kotindela yo nayebi te so ozo comprendre ngai naza susu na $1,000 nini ona otindi oh non
ndenge voiture erumeli bongo e compliqué biso patati patata katia na ndenge tikala na ngofo baksa $600 likolo sa $1000 ngana bise comment moi je vais payer les pénalités tandis que toi et moi encore ngana yo ezaki na main soki ndo yelaki nga voiture na main ke ngana zaki na mbongo ya kofuta te ne yo olingaki yo sa nini oyebisanga ça va ndenge erumeli boye ça va okofuta monde ya autant boye parce que ngana garder voiture na yo yo zaki na mbongo ya kofuta droit. Kevin soko komeli message te Kevin akomela mbatu te eyo sala inaza ngonyoso soko komeli Kevin message te Kevin akomela batu te eyo sala 3 semaines 2 semaines à 3 semaines si je me trompe pas n'ake pas douané na silikela rosakana te naibisi envoie-moi le numéro ya Kevin numéro ya Kevin eleka to te nazaka na monnaie privé moi je m'en fous envoie-moi le numéro atindelanga numéro na komela ben Kevin na komeli ayo pesa nga su numéro mususu atindelinga message oh attends dans une semaine voiture nazo ya on a ebi une semaine ngo pa Kevin ti lelo une semaine ngo komate komakate oh attends dans ça, comptez, mars, le 22 mars, les lots tous les 40e. Presque 9 mois. Ça calcule. Kevin, soko komeli ete, Kevin a komelate. Kevin a permanent ko bloqué na téléphone. Si na yo komeli na téléphone à camarade na nga mususu, après aye a débloqué nga. Nga na ebisa e boy. Omoni lo resali bongo. Pour makambo koma bo eza lolendo. Quand tu n'as pas d'argent, nga na proposa même ye, nga na ebisa e boy. Mutuka wana poto bimisango na sola na douanier na ebisi douanier bisinga esenga ba 6300 ah La voiture nini eza Crown Toyota OK Chrome nga na sola na douanier na ebisinga boye mutuka na pe koma na Kinshasa esenga ba 6000 na ndambo à l'époque nga na ebisi boye kende ko yibisa Kevin nga wendi Jassim mais douanier pas moyibit Chrome na kisate à 6000 te yoka non, 4500. 6000 na sens que ndenge to refuta ba pénalité ba douane nyonso. 4500. 4500. M'avait dit 6500. Nga na ebise boy. Kende ko yebisa Kevin. Nga wendi na asime $6500 wana. Comme ba maman wana ba olinga opesa mbonga voiture te nga na asime $6500 wana. Nga na kokanga ba voiture wana o eza na kati na kokanga ngo to kopesa ngo délai soki délai wana ekoki ba mère wana ba kolo voiture baza na kati ba pesi mbongo na bango te to koteka ngo pona zongisa mbongo na nga o d'accord pour mes ate nga lobi nga fana pesa mbongo wana kende ko yebisa Kevin asalela nga papier anzima ke non wendi a prêté biso 6000 wendi a defisi biso $6500 boy Kevin a boya kosala lobi na kosala te yo oboya kosala te soko za makambo mususu oboya kosala poani et yo pesa nga kanda na ye na komi je te donne 48 heures là na pesa 48 heures wana après ye ko répondre nga lisusu na WhatsApp oh yo na reporter plainte ba avocat na nga ba omona yo nini na tikala pour répondre ete na nde makambo ekomi na réseau na yo yeba ke non munjoka mutuka oh wana ezo compliqué biso eza mutuka na ye soki Crown soki koma mutuka ngo soki nini koma na ona bosane eza gens na kati kuna pourquoi bongo so za na mbongo te mutu nyonso komela biso sara nga pe amour ezanga pe bozanga ata $500 oyo ça arrive à tout le monde ça arrive au côté si peu marchandise boyeba ke ote ko tekite ça arrive. Est-ce que beaucoup t'en a eu qui t'a mais yo zaro sola bien à Maya pour ani bo le cas par moi si n'a été beaucoup t'en a beau vendre beau sola. Ngai na voyager en nyonso. OK. Na voyager en nyonso na nde na bana okende Brazza na kina fanda mingi te ya mama mutukana na kenda trop Brazza. Na kenda trop Brazza po na zo cop mo ya ba polo na bana koteka. Yo na bana kokoteka ngona Brazza na bana osana nga la tante. Omoni na bana osana la tante mama mususu za ngona importance te. O ezana keno ba mama wana bakendaki kuna mobali na ye akendaki kuna na comment on appelle ça na Matadi aki olandela makama mutuka nzoka mutuka na eza jaune
eza ya ye moko Kevin bimisa mbongo ou bien soza mbongo te kende ko defa o libérer bato ba biloko yo soloba ke non nga na yibaka te na nini oyibaka te bien sûr na sim bamituka yango eye nga natikali omona eloko te ok natikali Kevin pete yango matadi nayebi position na ye te je parle plus avec lui nasola na ye te mais sikoyo moto ana mbongo no osolani te ozwa mbongo no ndeni soko okomeli ye nga na posa mbongo te nga na posa voiture na nga na bamarchandise na nga ezalaki na kati yango oyo nga naza nango besoin biloko otyaka na kati obi osombaka biloko otyaka na kati sikoyo ye kaka moto asombelaki yo biloko wana to bato mosusu basombaki baki en fait Kevin asombelanga eloko te Kevin azalaki juste mpo na kolongola voiture na nga na bamarchandise na nga ezali na kati mpo ya nango na Kinshasa asombelanga eloko te nga napesaka ye ka bafarture napesaki ye bafarture mpo ya kende kozwela ngango atiela ngango na contener zela mutuka osomba ye mpa nani nasomba mutuka nga moko napesa ye kaka farture mpo ake kozwela nga mutuka na max ok yo moko osomba ye mutuka na yo opesi ye kaka facture ye atikala kozwela voiture atielo na contener bongo ouais c'est ça sikoyo 3800 soki oyo ozotanga wana eza frais ya contener ya douane voilà c'est ça ok sikoyo nde mutuka wana banda wana ti lelo nanu eya te bongo ti explication mpe ya malonga eza te ana explication malonga tapesa nga eza te omoni nga na patience omoni badocument voiture yango nazwaki yango oza nango voiture nde ti sikoyo no ekomi Kinshasa te eza te omoni nga na ngai na patiente na ngai ezalaki lo omo boye tosolola toyeba so oza mbongo te on t'apprête l'argent c'est fini tobimiseli bato biloko yoka na explique yo la majorité ya bato oyo basombaka biloko na Dubai neti voiture so sombi na Dubai mpo elongwa place ezalaka mpo te mpo elongwa nanu place ezalaka kuna place tosomba yango place tosombaka bavoiture mpo elongwa kuna ti eya na nini place tokangaka yango na contener place batiaka bacontener bango moko bato bazwaka charge wana donc wana besoin mutaki ozwa yango te yo ntango osomba voiture ozopesa na place oyo bakokende otikelo yango direct soki bakoki otikelo yango to mosusu par exemple na wana Kevin moto azwaki charge nango c'était Kevin qui avait besoin de charge wana nyonso ntango osombaki yango Kevin azalaki te ye moto azwaki charge ya kolongola voiture esika nasombaki yango mpo ekende ti place contener na ye ezalaki zela sikoyo ntango osomba ye voiture adresse nini otiaki mpo balivre yango j'ai donné ça à Kevin napesa adresse makambo nyonso mpa Kevin asalelanga nyonso zela to se comprendre te ntango oki osomba voiture Kevin azalaki te je vais t'expliquer lere nasombi voiture Kevin azalaki te nasomba voiture na ngai moko yango na adresse nini otiaki obi adresse oyo otiaki mpo na voiture ntango osomba ntango tosombaka mituka batuna osombi combien 1000 francs yango oyo basaleli yo facture mpo ngana na bafacture ya bamituka nyonso nasombaka sikoyo na facture wana eza na entrepôt oyo yo olokoma baki otikelo mutuka ya Kevin Kevin bazwaki charge wana nyonso ti alongola yango wana mpo ekende tika mpe bango bachargeur c'est Kevin qui avait fait tout ça ok donc faki Kevin nde baya batikele na entrepôt ya tielo na mai ouais c'était ça ok na domaine ya kotinda mituka na mai nga na opesa conseil mbala nsima kosala yango te omoni contener ndenge ezalaka wana toluwa contener ya pamba nanu ndenge omona yango wana kala tobanda ozwa contener na 4500 lelo contener ekomi 8000 8500 9000 pe si je me trompe pas ndako wana kimbambala wana ya pamba toluwa yango soko oluwe yango ifo luwa yango na motoki na yo obimisa mpo luwe soko osala regroupement bato babandu yanga na mutuka yanga na boye soki mutu aza na mbongo landa explication na oyo biso place bobomani soki ta mosusu nga mutu na loué contener nazoluise bato baplace bakotisa bamituka na bango na loué contener $8500 bato bazoya kokotisa biloko fo bopesa nga ba avance
soki bopesi nga baavance te ekopermettre nga te nakanga conteneur ekende avant. Je pense que Kevin akina on a problème okanga conteneur peut-être, je ne sais pas. Bato babosanaka balingaka kosomi mutuka botyela nga na mai il faut kofuta na mbongo so mbongo eza 4000 $, fotika 2000 peut permettre ye akanga conteneur ekita ye banda koya yango mona ba conteneur mususu eumeli po elongwai na retard na Dubai to musu mukolo voilà. Ok, au basé na point mon ya bien. Ok. voilà donc soki Yo ozopesaka sikoyo, mbongo avante baproblème ezalaka yoka na ebunga. Madame Judith na Madame Amelia baye koloba ke non biso topesaki mbongo na biso nyonso totikalaki ata na differente. Ok? Totikalaki ata na differente. Ngai oyebisi nga ke napesa yo avance. Na yo pesa yo avance après 10 jours. Ok? Après 10 jours tango komi Kinshasa. Na ba voyage na nga na sali wana nyonso na sali 10 jours na zui. Na pesa avance na yo pesa pas mutu oyo tinda nga na pesa na zui $1000 na pesi. Oyo singa le reste mbongo na europesa ngango soki mutu ke komi mais ngai na sali copie na nga moko. Vous comprenez? Na zui mbongo na bi ça va je t'envoie. Oyo singa ça va tinda ngo pas douanier na zui nyonso na tini mbongo total esali $3400. Yo soki ba komeli yo message te yo okomaka message te o répondaka batu te. Ça veut dire quoi? Tina yo tinda na tieni mo boye na page na nga na bi je te donne 48 heures après oyo ko réagir que non yo ndongo zana na ko porter plainte. OK ko tianga na TikTok na ko porter plainte patati patata ça n'a pas de sens. Explication claire ya mutu kana na yeko yo kango na live pa ba mama wana ba ayi ayebisa ba mama wana ezana mutu mukolo Toyota asilisa mbongo te ngai Kevin na yepa na nga akiyebisa ngai batu batia ba mituka wana kuna e Jeep wana no ba sisa mbongo te. C'est un sens, ça n'a pas de sens. Vous avez une photo de voiture nango? Nango. Sikoyo muto yo akope sa solution moni yo sara kopo sara business maramba business ko yara nango na media te conseil gratuit moni ngane na vandia na batu bana bambongo na nga na en fait na pe na batu o nga pe fona devoir bango mais na okoki ko mema business na réseaux sociaux te parce que batu msuba obanga demain ou après demain on a besoin ça la conteneur moko boye to okoti selo remona conteneur a mutu a obanga o se référer a fi wana kutu tangu basala kana ke moni nga udu no nde na zaboya soki na kosala conteneur to kabola na mutu katikati te na kosomba voiture na nga na Matadi soki na Matadi te na kosomba na Kini pe na Lapi soki na kosala conteneur 2 personnes te na kosomba voiture na Matadi soki na kosomba na Matadi te na kosomba na Kinshasa je n'achèterai plus. Parce que pour batu bolinga kolanda ba live va bien tenga na pekisa batu kosomba mutuka na Dubai osara business to osoma mutuka mo na Dubai mama na Kinshasa awa ba mituka sans plaque eza déjà awa na Kinshasa osombi cash otie plaque otamoli hein pourquoi bolinga ta osomba na Dubai ezoza nango pe ne kara mingi te donc faut ka boyokana siko nde toza boye Kevin na mbongo te era mbarka pe era vole koki tosoli na makelele toyoki deya tozoki omata bakaka nga na oyoka tosololi na bamama wana akor Kevin aza mbongo afuta douane te toyokani biso misatu po biloko eza na kati ya conteneur wana eza biloko ya 4 personnes mama Judith ngai na mama Amelia na ye moko Kevin biloko 4 personnes eza conteneur ekangami mpona mbongo ya douane eza te douane eza conteneur 40 pieds nde toyo nayebi te là je ne sais pas nde toyokani sikoyo biso misatu tosangisa mbongo ndambu mpona tolibere conteneur wana. Vous comprenez un peu? Conteneur soki ekangami bato bana biloko ya valeur parce que douane afutisaka mutuka selon marque moto wana Jeep kuna na douane ezokonte ndenge mote na moto wana ketch bato bana mituka minene wana basangisa bambongo na bango yo pe yango toyokani tosangisa mbongo yango toyokanaki comme nga naza na voyage na liquide grande tiere na ngai baketoke kuna semaine na tokota tokende toyokani moto bayisa biso esala ba $13000
nde toyokana so totia 4000 mosusu otia ba 5000 nde toyokana tolibera yango voiture oyo eza na kati wana nde tokanga yango nde tokanga voiture wana eza na kati mpo toteka yango torécupere bambongo na biso. Botrouve ka terrain d'attente na mutu oyo aza simple soki oza trop orgueilleux esimba te. omoni lere tozalaki na ba 8e mois ba 7e mois ngai na proposa ye nayebisi ye wana ezalaki mbongo ezalaki na ba 6200 6300 nayebisi ye boye salelanga papier moko boye ngai nazopesa na ngai mbongo soki bakolo biloko wana bayo kozwa biloko na bango bazongiselanga mbongo aboya kozwa mpona mbongo wana na kosala te siko mbongo ekomi ba 13000 na ndambo. conteneur peut bima matatu kuna bofuta ba 13000 na ndambo ou bien 14000. Voilà maintenant. Kutu na minute wana ezali na ba 6000 na ndambo. Ngaki nango matafion. Douane Mati. OK, mais conseil gratuit. Ngai nde nalingaki naloba salon oyo olobaki ndeti nga nakomanke Kevin mpona nabenga ye na papa nakomankele Kevin nini. Kevin akomela bato mais arépondaka bato te. Il répond pas aux gens. Au moins te maman wana ayebisaki combien de fois yo benga ngai olingaka na plutôt na benga yo yambanga na téléphone te. Siko omoni makambo ekomi na ba TikTok ozobenga ngo bengelanga nini na oyoka te toyoka na part. Ando sala ngo pa mutu nyonso arépondaka bato il s'en fout en fait. Maramba ba conteneur oyo nga nalingaka nanga kosangisa te nalingaka kosangisa te parce que regroupement bablokaka conteneur ekangama kaka donc soki bosali kaka oya tie ndambu nga na tie ndambu yo tie ndambu conteneur ekomi na matadi tie ndambu me biso nyonso topesi mbongo na biso mais Kevin apesi mbongo te biso tout topesi mbongo maman Judith a tout payé maman Amélie a tout payé moi je paye natika na $400 seulement lui yende muta pesi te pe loko na eza cher koleka biloko na biso tout eza na kati ya conteneur wana eza voiture nini eza oh là là ekiminga ekiminga komba voiture yango ekiminga bobongisa botrouve terrain d'attente parce que koya na TikTok awa TikTok ya na solution opesa te au contraire bayeba oyo yazali en fait bayeba oyo yazali tu n'as rien tu es trop orgueilleux tu n'as rien tu comprends soka ndimaka asalanga papier mais ero temps mosusu toza na live te so osalanga papier nazwa $6000 na pesa comme makambo oyo to ezata mais sikoyo soki ozwi voiture na yo lelo ozwi voiture na yo na baémission presque ebele oyo bosali na yo na bamama wana nyonso mais au moins à la fin boyo kozwa bavoiture na bino parce que bavoiture ebungi te biso moto obimisa mbongo po aza mbongo obimisa te moi je vais rien faire parce que lui n'a pas d'argent ye aza mbongo te ndenge aza na il n'a pas d'argent ake kodoba kokodefa belikelema aya na mbongo opesa te so azali na mbongo nga bimisango aya na mbongo te nga kati na ngai toko na ngai ko merci beaucoup donc tabi tokalinga bacommentaire mpo ani bato baokoma fungolanga bacommentaire bato batieninga 20 invitation 20 invitation wana eza ya nini yaya oh mon frère Mike oh disha baba oh eyamba te ndeni Mike na oyamba oyo ezoyamba te ndeni oumeli na koyamba boye ndeni bande kotourne Mike tindelanga demande na yambi yo deja ti bandela demande Mike namoni Mike atindelenga demande botagelenga Mike ango boyebisa bandela demande na ye si possible po il est à l'honneur wana bastar na biso ouais toi là ça va dit Shababa et toi ouais Kimi aboni au santé ça va très bien ouais yo ebiso na ye awa aizaka ndako na ngai yo ebi c'est avec toi au moins na moi confiance à s'exprimer librement
Parce que naïba on a réseaux sociaux, naïba on yanda comme on a parlé. Donc quand je viens ici, naïba y a parlé. Ouais. Voilà. Na landa y intervention na ona makambo ucho le kapo na yande on a biso Mams na Irsil. Na si bozala qui déjà n'a pas rappelé bateau. Na Mams to yamba na yite. To kutana comme par hasard. Ok. On a gagné rouler sa moine na McDo ya gare du Midi. Bango ba continue ba yo kutanga na ole sa moine. Eta ke Papa famille Mike, to na yamba moni na musique epesa pa na yo oko kitama musique wana parce que permettre ngana zo vidéo on a tcha pe na YouTube na bandi. Voilà. OK. Ah. Nde to kutanaki mais eta ke famille to yambani to tuni ba santé. To tunani ba santé nazaki na mwana yambi mwana en tout cas mwana moi sa batu ayambaki ngai to yambanaki bien. Tous avez un problème, on a mangé, tout lié. A même kuna mwana ngai to kangi ba photo to kabwani. Na si bomo nambia c'est lesquels batunyo surtout sur les réseaux sociaux bazalaki très content. Yo mon po posta kango tozaki vraiment d'accord. En tout cas, il y avait aucun problème. Ayamba nga bien, to yambana ki bien. Eta kendeko. Isili. Irsi la yo ya. C'est vrai que na mam tout ça les programme moko ba comédien pe au Belgique ya Paris ba benga ki pe to ba kutana. Mais selon emploi du temps naie azaki vraiment bon. Ce qu'on a compris, elle avait pas beaucoup de temps peut-être. Azaki très peut-être. Donc yepé bo ça là qui est programme boyamba. Voilà. OK. Ouais, tout ça là programme to yamba, ce qui est normal. Ce qui est normal, Azaïna a tenté. En tout cas, tout le monde comprend. C'est pas obligatoire. Après, Vané, Barcelone, le Lopetine, Yape Toyamba Bangote. Bana Moussou, Yaba Sipe, Yape Bakubase, c'est na Poto Toyamba Bangote. Ils dépendront d'emploi du temps, Moutou, na disponibilité. Mais c'est que moi, nazo reproché na Abakuiti. Parce qu'il y a des Abakouk. Babakouk, ils ont une couche à société, il y a des hommes politiques au Balinga là. Il y a des hommes politiques, maman, responsable, député, notre star. Tobinga bakouk respecta ka baroya ko finga moto na ba commentaire te. Wana bakouk. Et il y a des abakuiti. Les gens qui sont là, bazo excité bato à la haine, bazo baby sa image même y artiste. Oui. Lelo nenge to yambi Irsil et boti problème. Et mutu bokanga eloko yo muta bino bozo mona ta mususuka olo muta bandi likambo eza Gabriel Moutali boso sa l'émission pour dire que eloko to sali Irsil to humilier yi. Nga na ko se manquer na mamste. Bat bazolo ba maman ici la sali nga nini pona se manquer ne pona humilier pour quelle raison? C'est là où on a écouté l'émission, il y a Gabriel qui parle, après avoir Koyambasi là, Irsil, Gabriel Moutalibo soit sa l'émission, pour que nous le connaissons à YouTube, pour dire que, oh, yoto sali ici là, on a to humilié, ils a humiliation. Ils a que notre humilié, to yambie nanda komoko soki ndenge nini bisika mo ezaki soki babi coq, to humilié. Peshanga, oh, vous sali peshanga. Allô? Ah, je crois papa Mike a eu appel, hein. A sora zonga rozonga kaka. Bandeko. Makambo, hein. Quand on dort, on se réveille, il y a le problème. Donc, problème, ils ont eu dans les réseaux sociaux. Moutabanda qui a ondé à Gabi. Ya Gabi pose à sous, ça va problème belé, hein, yaya. Yaya. Oso koli, faut ça l'effort, ya ko éviter moi, ba problème, mon sous, qui to côté. Yo za ya na kate bon yo polinga ba bengo ya te makaka dia kapado ya ga balinga ba benge ya te aya olubalanga ka ya nga na bota yo donc papa Mike ozonga soka zongi na ozongi se ben invitation ezebele hein ce qu'on a ben invitation o eza a bozo senga ben invitation bozo mata po boya lobaka makama Maria mamba Kevin Mukolo makambo uti deja ko benga expliquer nga na pesa bino conseil awa soko zo somba voiture moko somba na Kishasa boyo kakate voiture eza na Kishasa a eza na moto msu $5,000 yo préféré que somba na Dubai na 3,000 to na 2,800 tango futa douane nango e komisi oka na $5,000 okoluka na Kishasa te
Voilà les retombées, hein. Ngana kama omo apea mutafuti na biya ke Dubai ke sombara voiture moko. C'est quoi ça? Complexe Tony ni ba monora okenda Dubai ke somba voiture moko ozwana billet dépenser. Na hôtel olalaki. Ngana voyage raté. Bilo otu na somba na Chine na voyage raté. Na sa ka gon commande. So na zo somba nga ba carton te. So na ki osa conteneur te na ke Chine ko sani. Ba Dubai wana nga pona kenda ngo fona ke sala conteneur na sali conteneur mobima na che biloko na nga na kangi conteneur na Kinshasa. So na ana besoin mutu ka moko mibale na obenga na téléphone na kosomba ana Kinshasa na obenga batu balukelinga na siège bandal baluki na limete mutu ka nyonso na oluka na Congo na uzwa. Alors tango yinde la rabino après zela na oh nana ngwazo insister ba yamba e. Lobana, pose à insister. Allô? 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 Siko o mati okangi micro. Yo sa isanga ba jenga no to ba camarade na vandi soli kola ya live na nganga na camarade na. Allô? Allô? Bonjour, Oui, bonjour. Latola. Oui, bonjour. Moi, c'est Fatou depuis Afrique du Sud. Naza na nga mingi olobati. Eloka na ngina ebisa yo. Nalinga ko makasi. Zala oyo za ko changer te. Donc, yo ndongo za na. Oza exemple à suivre. Elo na ngana esika ya bongo. Je t'aime beaucoup. Merci, Maman Fatou. Maman Dubaï, ma quelle est les places aux hein? C'est la carte musique. Kata poto yo côté. Maman Sarah, bonjour. Bonjour, maman. Musique qui a dérangé ma tête, maman. Et ça, mon télé de ma casse. Na lobi quand ndenge olobi bato mosusu bayeba ba réalité ya vite quand ndenge ozoloba wana raison okokende Dubai mpona kosomba voiture moko wana complexe mpona nini konosomba voiture moko tinda ozokende Dubai osali conteneur ozongi bato soki nani bavoyage te bamonaka kaka moninga oyo avoyage atika asala boye akende boye mpona complexe ezolanda bango. Mais nalandaka ba live na yo vraiment lelo na sepeli na oyo ozoloba vraiment merci maman. Mutuka moko basomba ngo na Kinshasa na Dubai eza mpona ba grand fournisseur mutu oyo osala conteneur asombi 5 voitures 5 voitures wana epese voilà. Afuta douane kaka na mutuka moko ndenge biso à l'époque toyaki soki tokosomba mituka na osomba voiture moko oyo nayebi ke yango nde efuta douane nyonso etikali wana eza bénéfice na yoki osomba mutuka moko ofuteli yango sous douane mama indeli bino après ekomi makelele. Et puis maman, non seulement ofuteli yango douane ba jour oyo ekosala tie ekoma Kinshasa okosomba mutuka no na Kinshasa te otie plaque otamboli pour éviter des dépenses. Wana ka faut bayeba te ke yepa akendeki Dubai awa lokola eyindi ekomi ya kosalela ba live matin midi soir ba live ezanga ntina basi moko barezonaka te banzela na Dubai ba ede su mutu te na Dubai Dubai ekomo so na yo okuti mbonga douane cash faut ba comment oui oh moi bamakamba mike yala bamakamba mosusu boko vandela bosala ba live bamakamba buzoba wana okovandela kosala ba live na voiture moko soki elaki mibale te boso ezalaki conteneur mobimba mbele tozolala te mbele TikTok alisolo yango oka na voiture moko soki ya combien de dollars de $1000 wana tozoloyoka makelele ba live ebandi ntongo ti butu combien de fois soki conteneur mobimba ya kitoko te wana tu mpona nini tolingana nani biso na biso bacongolais nga naza congolais ya braza maman Sarah tola na s'abonner mpe na compte na yo mbala moko on est ensemble congolais à Braza ya Kinshasa biso nyonso ba congolais toza bato moko mama merci bisous merci bisous maman merci bon week-end pareillement merci
Tabita fungola nga ba commentaire Tabita. Bita fungola commentaire. Tabita ngwazo yo kate. Yo penza. Modelo kaka tisaka ko. Ndeko kaka commentaire wa mutema mabe yo Tabita yo. Osala bien. Siko nga na tuna batu to ba otinda ba demande ba olinga ba ya oloba nini. Fungola bango tika bango ba respirer. Allô? Allô? Allô, maman. Allô, mbote mama tozoyoka. Siko amati akangi mikro ngana etu ntosala nkebele kavandela nga likolo wana. Allô? Oui, allô. Bonjour maman. Bonjour Sarah. Oui, bonjour. Nalingi naloba boye mpona mo oyo olobi ya complexe. Peut-être moto ayebi ba réalité te ya voyage makambo ya kokotisa mutuka na conteneur. Mosusu eza complexe te, eza kaka ke ndenge bato bayokaka ke voiture na Dubai eza Nasombi voiture na Dubai, nasombi yepa na linga. Dubai. Voiture neza la made in Dubai, eza made in Kinshasa te. Bato bayokaka ke neti nga nayokaka na Dubai batekaka voiture moins chère. Sans compter koyeba ke douane ezali. Ozomona eza complexe te, eza kaka peut-être alingaki avivre mais lokola comprendre peut-être lobi akosala yango te. Lobi akosala yango te. En plus ndenge naloba boye nasepeli na live no ya lelo ozosala live pose salaka analyse boye ndeko na nga nalingako makasi mais ba injure wana esala bien te. Lelo mpe nasepeli na live na yo mwa mwasi wana azosala lokola akitisa Kevin mais yo ozokima yango vraiment ozotalisa ye kaka nasepeli vraiment makasi. Merci. Ndeko alobi voiture na Dubai eza moins cher. Yoko expliquer batu voiture na Dubai lelo batu basutukeli voiture na Dubai nga ça fait 5 ans passé na sa kopa voiture na Dubai et na linga kop wana te. Ah nga oui. so na to soma mutuka na Dubai il faut ezala mutuka bandi $10,000 mata pona o bénéficier. Bénéfice ya ba mituka o etanga Ketch, New Rav, ba Chrome, ba marque X, ba arrière, oh nini susu oh viangwa ya na bénéfice te. Donc on a foutu billet na ngapona gagner $1,000 likola mutuko na nyoko ameli. Non sala te. Ba mituka koteke eza ba range osombi New Raf na 2015, osombi New Raf 2018, 2020. Ba mituka kota mbongo koteki bo bénéficier 5,000 likolo. Ba muto azokoma mutuka na Dubai eza moins cher. Arrière ekomi 4,800. Arrière alobi boka kami Sarah ebongo 4,800 eza mbongo muke 4,800 arrière 4,800 na Dubai. Arrière eza Jeep au foot lango douane ya 6,500. Yebisa Simba Hotel ah pona teka en combien? Arrière na Kinshasa sans plaque eza 11,500 na kyo lukani na Dubai. Poso na 10,000 na ngato 10,500 na ozwa arrière na Congo sans plaque. Ketch na Dubai eza 2,500, 2,800. Au foot lango mai ya 2,500. Et comme yo de asoto che 2,500, 2,500 ezali 5,000. Yebisanga na Kinshasa awa. So za na 5,000 ozwa ketch sans plaque. Donc ozo comprendre ozo mona batu bayoka kama solo mais réalité bayebisa bango te. Donc bino bomona kake asombi mutuka na Dubai eza moins cher kasi tala mai peti. Mutu mususu pe akoyebiso pe ba réalité talaka congolais aka motema aolinga ye moko to vivre ba réalité oyoki madame ango ndenga lobi te en tout cas mbala sima na kosomba ata na matadi ata na kisha comprendre déjà réalité. Voilà. Nga na fai na fandaka na boma na ba 2006 2007 ba jeep ebele batika ba voiture na entrepôt makambo ya mai kosomba voiture na nango problème te mais mai douane nde bomaka douane nde bomaka
omona mutuka ekoti entrepot ekomi na fin de l'année batiango solde bato basombi na bango oyo mutuka asufaki na ye te atiaki na mai te asombi yango mpe na prix ya bien ozomona problème eza nde mai bato balingi kaka kosoma mutuka na nga aloba mutuka na kosoma na Dubai na koya kote kotia awa awa eza cher eza mpenza cher madame nasomba nanga awa natamboli na Sarah, normalement na libanda mboka biloko eza na prix ya mwa bien mais problème biloko ezoboma nde douane eza nde likolo ozomona douane vont même ata na France eza biloko bokosomba otinda ata na agence nde ezoboma dernièrement na ye soki nayebaki nauti kosombela mwana velo nasombi 150 euros mais mpo nafuta kaka agence oyebi combien 150 euros soki nayebaki soki nayebaki na ngai nasomba kutu natinda mbongo na Kinshasa ozomona biloko na libanda mboka eza na prix ya bien mais problème eloko bomaka nde douane agence ozomona na bandi live ozosala eza na bato mosusu mpe deja bacomprendre soki azalaki na idée oki nosomba voiture na Dubai acomprendre ana pekisi bino botika oki osoma mituka na Dubai osoma mutuka moko tika na yo mutuka moko eza nango na sens te tika somba na Kinshasa ba 100 plaque eza sozoluka tokolakisa place osoma ba 100 plaque eza quand vous osombi plaque na che ya yo moko tamboli okei allo Sarah toi ngai biso kana linga ko makasi na sepeli ba bisou na kiti. Merci. Combien? Et puis à direct comment la commentaire na peso retour? Comment la commentaire na peso retour? Allô maman. Ça pas mal. Ça va pas papa. Nga pesa nga pe retour kasi. Nga pesa na siso pesa nga retour madame Milito. Boni. Pas de souci, ouais ça va bien. Na wana ola nous déjà moi kala. En tout cas na sepe na live alelo. Nga ngati beaucoup plus pour na problème ya ba artiste na biso. Na ocho yo katanto artiste na nga mingi la duchesse autant koleka malgré kiti brusquement na éviter pourquoi. Nanga qui n'a intervenu mouké par rapport à moi ba makambo eso s'est passé. En tout cas et ça là vraiment et ça là vraiment qui to côté ça vraiment bien été. Et ça vraiment bien été parce que baza ba artiste na biso otolinga mingi mais comportement ya biso moko ba fan na bango ndi ezobebisela bango ba vraiment ba misala. Ça fait longtemps makambo e bandi ba discussion oya kofinga na moi je ne comprends pas ba wela vraiment nini. Parce que si là aleki Ursile aleki silate non plus ba l'équipe belle vite bon on se voit ça na bango tout sepela na bango. Au lieu de valoriser bango au lieu de plus bango ba évoluer ba comme likolo ezaka pour la fierté na biso mais biso moto zong ça bon sunase. Et sur ces nami tuna vraiment entre bango ndenge bato asila bazo leka pona kofinga baninga pour rien comme ça bazo leka pona kofinga baninga siko ye moko sila pona na part na ye na yebite soki boza rappel na cesse boza ba relation mosusu pe ese ba mitunaka to ba sekaka si bota ba émission ngo obie ba milobelaka nini parce que ba biso na kata confusion. Oh mon ton qui photo y a la duchesse Nasila entre au sentir que y a rien entre et baza bien baza en harmonie baza en famille disons si quoi et là on dit ce que c'est pas ça après avoir quand photo bon bo seki biso to sepeli ya retrouvailles et après ba tuna bango ba ko finga na comprendre la place on a te souvent sur la nini chose la qui monte mama ben na biso ba Congo to linga ba évoluer te zara vraiment ni place wana ba aussi ça biso posa na bango ba aussi ça biso posa ko tala même ata théâtre ngo toujours en tout cas moi Sarah na sepeli mingi et puis na ngaki susuna féliciter yo par rapport ya intervention ya Wendy tanga mataki au sentir vraiment que ozaki au milieu du village au lingi même pas au côté na kata ba polémique wana alors moi je préfère que tu restes ainsi à chaque fois ceux qui ont un problème pourquoi pas business ba yaka na ngona internet te loba osa business oui tu as bien parlé en tout cas na batu ba escroquer nga petit sikoyo na roya na ngona internet parce que oui pour
comme eza business. Oui, et ça bon. On ne sait jamais lobby ce qui est aux adengeni. C'est ça. Au éviter lobby, ezala ndengeni, aza femme d'affaires, asala ba faire ne a éviter peut-être quand na canal ya Kevin, quand na canal ya Mutuboye, au sa relation boy, on ne sait jamais lobby faut ça toujours ka bien abatou. Sur ce nanga pena passer ka message pour même pour na biso auto za ba fan, ya ba intel, tous à la vraiment au milieu, tout ça à la part des choses. Il y a rien de grave. Mutu abangi nengata escroquer ngape. Vraiment. Vraiment. On a c'est miniature anytime. Non, ça langote parce que na business. Non, ça on peut. Non, sur business na mutu na ngana ebi ke perte existaka. Donc on a chang on a ligne ma perte. Olena ya na sala ki affaire na mutu et simbite clochete na yo ça ele mission. Lobi mutu musu so za na affaire à business au brancher ngata bisara so cop et simbita ça ila batu live. Non, ça la té. C'est ça. Il y a qui t'ôté. Ils ont oublié sa relation, oublié sa marché, oublié sa confiance n'a pas. C'est pas bon. En tout cas, donc c'était un peu ça, intervenir. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, Sarah. Donc, prochainement, ceux qui ont évolué, donc ça, la live, en tout cas, ils ont vraiment bien. Bima, vraiment, on a polémique, ma chérie. Tout le monde a coming. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Na mone ti ba yo zwanga na sa prête. En fait, maramba Kevin bolinga ngana lobelango. Ngaso na ngina na tumbola Kevin na yaka na tumbola EPP kale. Mais makambo etali business na ebi importance à business na kota raté. Na kokota te parce que na ebi réalité à conteneur de A à Z. Na ebi réalité o batu ba potanaka nango na makamba ba regroupement ba conteneur esuka ka bo moni so bosangisi mbongo na batu ba na mbongo te bosali conteneur suka nango ezala ka boye ti e koma bakanga biloko kuna donc c'est compliqué. Ce sont des choses que je maîtrise na yebi nenge kendaka et je ne peux pas parce que za business à batu na kosa la business à monter mission te. Donc bino batu bo sala na bino mais nga na yebe za réalité moko mutezo clocher place wana na ben compréhension kaka. Alors soyi baza maele ba traiter en dans l'amiable parce que les réseaux sociaux ezong c'est la mutumbongo te mbongo ezong aso to vandi to sololi so bomoni na solezo simbate groupage ezo simbate bo solole simbite boke na justice boke komi funda na bino nyos tout l'état kateli bino makambuleur ya na réseaux sociaux siko neti ba mama wana atanga na sala a conteneur lobby kuna na moni elongine place na kanga conteneur na kozwa ote parce que mukolo muntu kano ko umela oromemanga na internet na kozwa ote nga sa la sentiment te nga ta muntu na linga ke tata muntu na inaka so i place wana za na raison na ta rapport na nga ya journaliste na opesa e raison sko so e komi jour na ya ko chrétien na ko finga ina wa finga ina ndenge na nga. Maintenant, on sait la sentiment te po batu nyos tu bana ba problème na Maria to po ngai Maria finga nga na lingaka etale na zuisu bako makama mobile na ye oloba o nga na kacha business na ebi passe ya business ningi zala jamais je ne peux pas na tolérer en tout cas bato bo sa ba ni na bino bo sali ba live na bino kuna nga pesi wenji conseil ba trouver terrain d'attente ba sola parce que mon tuteur pesa mbongo a net nga modèle ba sambusi Kevin en tout cas photo si sango na justice kaka. Muta ozelo onaya zate sans justice parce que quoi ko diffamer mutu na media boy o escroquer bino biloko te biloko eza mettons so incompréhension moko eza boke justice boboy boke kuna boke no futa e bo futa na ba pénalité bo futi ende bo sambusi e kaibi ngazo ka batu ba lo ba yibi mutu ka yibi mbongo wa wendi o mutu ka wendi mo muta sombaki bolandi aye mo muta somba e voiture na e donc Kevin azara lora mon mimi lora portera comme c'est les mutu kana ça. Donc c'est compliqué hein, c'est compliqué surtout ça biloko ba olobara na monoko to mona ba preuve te o alobi apesa ki 5000 wapi preuve o kuna apesa ki 4000 preuve exacte et des choses qui n'ont pas de preuve nga ça analyse te ça analyse te donc makambo ya na preuve te nga be kango chantage na ça analyse te parce que nga pe na ko la mkaimbo matin na yo ko ça na pesa ki Kevin mbongo na nga mutuka escroquer nga na cadre ya chantage et roleka nango Congola beti maboko Congola c'est qui met na preuve te. Donc je dis et je vous remercie. J'ai beaucoup de choses à faire. Bat faut ba yo zwanga ba salinga le asting. Na moni message ekoti donc fona bongama letana bongama na yamba mama appel à suka na moni
abanda osenga demande banda kala soki mpe esaliki amati te nakoza oblige ya kokata live quoi. Donc c'est un peu ça. Batu musu bakomeli nga yo fingaka Kevin te nga na fingaka Kevin mobala Maya aza munene lokwa pepe kale maintenant yo loba makambo oh ba ezolekana te. Allô? Bonsoir maman Sarah. Oui, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir, nazoyoka o. Maman Sarah, premièrement nangana lobala vraiment merci non pour na tantaka vraiment komata na live no mais nazo opportunité on telo vraiment nazo opportunité o. Vraiment na sepene na live alelo makasi. Sepene na live alelo makasi. Et là on a comprenait pas na yo ezake kibo moto ezalaka. Malgré ndenge raison etambola na ndenge tito etambola no mais pas na yo au moins kibo moto moko ezalaka penza. So likambo na eza bongo en tout cas olobaka eza bongo te. So mo likambo e déranger ba na yokele mawe na sali bo en tout cas la live alelo vraiment et toucher nga maman na ngai tikala ka bongo. Zalaka yo to na ko mingi. Na ko vraiment mingi. Tu vois ko sali réputation mutu tina niveau oyo vraiment elobata yo kuna kanche mituka ngwe mais mituka ngwe ezali bokozwa ngo kana justice vraiment pour na niveau oyo bozwa ngo na justice en tout cas ezala ngo penza ale tokyo landisa ngo nyonso totika ngo na parquet to bandi dossier à zéro siko EPC vertige na ebite po bakolo likambo bazwa ko répondre yo te po elobata yo lobi ata aye ko loba la réseau sociaux awa muto apese mbongo awa zate asante esinga ka fo boyo banda bandi kosala bemission bato bino bofinga Maria na mobali nena ba commentaire bokangisa mbongo c'est ça le problème muto apese mbongo en tout cas en tout cas pena ozaka yo vraiment no mutu vraiment salaka po mutu pas réfléchir tina niveau oyo. Même nga nandima to ke okosala analyse boye pona Maria nandima te pona Kevin nandima modèle ofuka ke pepe kali nandima te mais en tout cas m'a touché mon thème et touché vraiment merci beaucoup maman Zalaka yo merci ma sœur. OK, voilà, merci, bonne soirée à tous. Ngana ke ba course, bye, à ce soir.